parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Pona loposo na biso solution ezwami bandeko na ngai boya ebele na salon ya mwana na biso kombo yango yo. Traitement nyonso ezali oza mutu aba bouton ezotungisa yo bandeko yaka soin de visage o bakosala yo loposo na yo ekozonga lokola babebe. Ete to suki kaka wana te. O ba tampon ebima ngai. Ba tampon bandeko nanga. Place moko te na monde entier okokende ba longola yo ba tampon. Kaka awa na salon oyo nde bakolongola yo ba tampon. Boya omona bino moko. Suki wana te yaka yo mutozo lela libumu munene bandeko awa machine ezali o ezali ko niata ba graisse ezali ko niata ba graisse bandeko nanga ata libumu wanwe kitaka te awa na salon na biso ekokita yaka na lombango yaka kozwa rendez-vous na yo liste eza mulai solution ya sur na kati ya Londres précisément na Dagenham yaka mwana mwasi oyo azali docteur babenga ba doctoresse ya po ya libumu ya nzoto mobimba même massage bandeko nanga yaka bako masse yo nanu ozwa massage ya massage ya bongo te okolala pongi ya ba bébé. Bandeko nanga pona kosukisa ba soin nyonso ezali awa bandeko nanga basala yo makolo ba masse yo makolo yaya yo mutu makolo ya mobali no ekomaka solo yaya yaka mbangu bakolalisa ngo na mai ya citron yaka maboko manicure pédicure yaka bakosala yo nzambe nanga okoloba nanu nazwa soin ya boyete boya na lombango basuki ezobima yo partout ozala basuki na tolo basuki na banzela mususu basuki na ba gauche droite yaka bakolongola yo basuki wana ekozala permanent ekobota yo lisusu te yo mutu elonge bimaka basuki bamandefu mwana mwasi mobimba bamandefu eza ebele partout yaka akograte yo yaya ndenge akograte yo akotia yo mupepe non nzambe ya elongi ya monani yaya yaka na lombango bakordone yango yo yaka na salon soin nyonso ezali a part wana pe yaka mama okobima na cadeau sakame ya kitoko boucle d'oreille ya kitoko okobima na vitamine C, na vitamine D, surtout vitamine C, bakopesa yo ofele, yaya bakopakola yo ngone longi ofele, yaka na prix ya kitoko makasi, prix ebandi na 30 livres mata likolo, boya ebele, en tout cas, bokozala jamais déçu. Merci Nabino Nyonso. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. En tout cas, boboto bondeko na kati ya mabota na bino wana mama leki na bino la danoise. Bon aimez vidéo, bon partager s'il vous plaît et ça la rabiso bien. Bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino. Voilà bandeko na nga toye kosala analyse oyo ndenge ka tozo episa bino. En tout cas makambo ezoleka na la Chine oyo elekana na kati ya groupe ya Karine Mokonzi bato boza libanda o boza na ba chinois te ba chinois kuta bato te mais o boza ni chinois ni contre Karine mingi bino nde mutu bozo tia munoko makasi botika ye na la Chine na ye botika ye na azana ye mwana mabete pona ni bolingaka ye te azosala musala na ye za copie na ye. Mais bato bazana kati kuna la Chine batonga kaye ba moda kaye kutaza mwana mabe koleka biso batu toza libanda oyo
tolingaka to ya kopesa ye conseil mpona tambola malamu parce que toyebi ke na nzela na ye ebele bakokweya na libulu sikoyo bato baza deja na kati ya la Chine na kati ya bana membre soki bakoti kuna bazokoka kobima te eza lokola bakangami na kati ya file nani akoya na mbeli akata file wana bapima elokwa bambisi baza lokwa bambisi na kati ya file bazomona biso bato ya libanda nde tozotala bango na madusu wana mike ya file me bazokoka kobima te nani sikoyo file wana esimbami eza kwa file bakangi yango sikoyo na maboko ya mami wata vous comprendre mami wata simbi file akangi yango boye tala manzaka mila ya tiala zotala bino abi sikoyo bato wana baza kuna na kati baokoko bima te baza sikoyo koloba bango na bango mabe na ye oyo sikoyo bino bozoyoka te parce que bino bootala bango na mosika boobanga bamosusu boobanga bamosusu boloba tokende na biso pembeni na ye ye azala na bambisi bato bakoti kuna bazokemba bazotongana balingake te mais mosusu bazoyeba te ndeni baza kuna tokotya baaudio tozionge pa mama Sylvie Mode oyo alingi koyoka yango sans commentaire na ngai oke pa mama Sylvie Mode okoyoka yango ngai na banda kotya yango na banda kotya commentaire na kati ya baaudio na ngai parce que nazosala yango analyse osepeli na analyse te ndenge na kataka baaudio. En tout cas, je regrette limbisanga wana moyo o continuer vidéo oyo kozala te. Mais soko lingo continuer ngo oyo ka ba conseil ya kitoko ozala obligé ba audio ezalaka yako katana. Vraiment bandeko na ngai bolanda na bokebi nyonso boyo ka kolela ya bana membre ndenge ba souffraka na kati kuna bazotya pe bambongo na bango bazoyeba pete. Bokoyoka pe bakombo ya bandeko na biso ebele bazalaka kuna dans la Chine balongwa exemple N4 opese bambote ebele atimbela kango na musika alobi baka yao akimi toko kapé batangi kombo ya Marie Laure kuna donc c'est vraiment catastrophe bande konanga mais un jour tant boko funga mamiso boko ya ebele na ba chaîne na biso boko ya kolobake en tout cas bozana raison tolanda déjà ndenge mongongo ya mama Sylvie awa na kati ndenge aza déjà kobwakela biso biloko ya malamu bolanda bokebi nyonso ekoya nango tala bo bimaka na bino kutu awa et puis bino bokasi bokodéranger live bokodéranger te andeko na otshela bino ba audio boyoka ba audio o bango ba mona lokola bango ne bien wana mwana membre moko na kati kuna aza otinda ba audio eza pe ba audio ya kaya mwa kala mais azaka na kati donc mama Sylvie aza na droit ya kotya yango parce que alongwa te mais lokola ye babandaki kotonga bango na mama Sylvie au lieu à garder ma relation bien. Today I'll show you how to work the dopamine. Finga mama Sylvie. Bandi kona. Na moi na yebi ye. Lokola yo ka te biso to no yele kana ndambo ti. O like video la famille bo like. Bo like na chela bino ka ba force comme ça comme un petit coin la compagne na bino. Et comme la compagnie ya chez Mokonzi et pas ya Karine tia ba mama toza kozela yo merci toza koyoka boyoka voice to tonga biso mi bale la siko na bibisi ya ye yesuko abimisa ba propos o ya ba no bimisa makambo tonga ko atonga na malembe na model oyo tonga nazo bimisa siko ngana ye na premier kisongi siko yo pe bana ko nyata ba voice to leka ya ko bimisa kende ko tia kuna place o botela ba live na bino kuna place kende ko commenter kende ko pesa ba retour ya ba voice o okay pa mama Fwanchoni tonga na yo siko ngana bimisi ya yo don ndenge za boinga na bimisi ya yo pe kende ko bimisa kuna ya ngai to tonga na yo
Sylvie. Nalongoli na ba konsi bazala bongo papa FM na papa mi ate bo basangani bake ko lando en privé kuna bake ko loba nao. Quand même esa opinion ba tout ça free. Papa FM ya solo balobi bakamango etali bisote oui. Etali bisote na bazana groupe na bango. Mais ça fait mal comme on a mutu to lingi to zo komisa so kota na makambo très banal. Tala ba chinois ndenge ba panzani. À cause na yo teki la Chine na mbongo mukie. Et ça fait qu'on te m'appelle si on mbongo mais la façon qu'a la Colombo néglige la Chine. Mais on va saler la carotte makambo. Choki bandeko mwana mwasi azoloba munoko makasi oyo azali mwasi ya pasteur. Bandeko nanga bozomona ndenge communauté ezobeba mama pasteur ale bino batu boyoka mungongo na ye bino batu boyebi ye akotaka na kombo ya fololo la canadienne azali mama ya pasteur. Bandeko eza mawa mama pasteur ebandi boni okende kokota na groupe ya la chinoise ya mwana mwasi ya finga atala te. Communauté, où allons-nous? Marie-Laure a saillé la mission pendant 2 mois, 8 heures du temps au Bakoti Simbo. Je pense que je de rien, Marie-Laure, moi, Kate. Parce que de rien, on dit la pofinga, lorsqu'on comprend qu'on soit pas à Nana, on dit la balingo, on dit la balingo, on dit la linga qu'on Karim, on dit la balingo pour un temps. Qu'est-ce que une semaine, il est balingo pour suivre par Nana, et yo, Kamipo, yo, sa maman YouTube. Mais au bébé déjà na saranto là au bébé déjà na moi bat mingi oh baza ba responsable parce que la nikipo nika na bana saranto là matière ngoi fala kaza netre on ça au milieu nani au milieu du village yo so côté la nana et kala qui était makamo il faut que yo kadino loba ça faut ça décourage maman Sylvie wana zolo bana mama Sylvie na zolo de la Paris bande ko nga bo like vidéo bo like ba j'aime eza moke po izo signaler déjà donc ça la kate donc ça maman Sylvie ça n'a pas participer mais on a évité Karim on peut ça la kate Karim donc ça la kate parce que très déçu comportement na maman Sylvie ça n'a pas participer mais on a évité Karim on peut ça la kate Karim donc ça la kate parce que très déçu na comportement na très déçu la chaîne mingo ba lobela kaye ba côté la kaya tout baza déçu opesi saranto la makambo saranto la azanya nyango devant yo mama la mère de la Chine yo mama YouTube mo peso dire saranto la makambo saranto la osala makambo azo sala ba 10 000 views na 1 heure du temps 2 heures ba combien de views saranto la beauté yo makambo so ba disusu lo côté pour ani yo ko na makambo tali yo te c'est comme pas comment peut ça Myriam aurait des raisons pas planer nos mari yo ko vendre bien ba tuté ba tunyo so ka so ka problème na bango so ka problème na bango o bo se makambo so fali asala lo mo sa musala ba wangila finga kayo ye ba ona ba oyoki bango moko bayebi ke bana la Chine kuna ke abeba na kana batu nyonso to mwana azoloba aza ti lelo kuna na kati mais wana siko batonga kalibanda bakokaka koloba na karashika te bakokaka koloba na ete bozomona niveau Karabala sorcière boko Karabala sorcière bozomona tant biso to pesa bino ba conseil o botika mwana batu to kotika ete soka changer te tokotika ete parce que bande kona biso baza kuna na kati bakangami oyo mwasi ya pasteur akangami kuna mama kende luka délivrance c'est pas mobali na soko yoki mungongo nanga kende fukama devant mobali na olela soka za penza pasteur a solo a délivrer yo sinon te boza na kati ya filet soki Jésus aye boko mata te bomi koti sikuna na yoka mama moka benga nga lobi kuna so koti eza pasi pona robima neti chemin non retour Marie-Laure Mwaka lorsqu'on va lui nana ba fa de côté au moins ça la lettre aussi quand que moi son nom ko que même la niki là ça dessus na makambo vraiment nazo sepela na ngote merci maman Sylvie ko quitter groupe ité ça la na oka koti bonjour au pesa ngana comme bona koti moi bonjour so mon activité
qui parfois ils sont y a tinde comme makambo et talibisoté parce que ça groupe na bango non ça fait mal. Donc pour quitter na ote sala na oka wana ça fait du bien quoi ko yoka ka oko mona ka ona groupe au côté petit bonjour c'est fini hein. Et ça n'est pas le côté hein mais en fashion dans ma paix mais en fashion dans sa monter ma paix on a nda suko kota tukuta ta live nyete na sabona ke pas mais fashion hein mais na longo na ko tradition te ça fait bango na bango ba yoka na bango te groupe bando bongo nyango ah okende okota bino bato bozokotela ye bokolela efolola canadien mosambo na émission ba ososala kaka ya mbala moko me bateli yo 100 euros bande cas de bunde swana Anse Luzola kendo kotala Karine o Karine ya mbaka 3 garçons mo bona mama jekina Anse Luzo batambongo bazali ya kobuaka bambongo kobuaka kini boina boina mo bashino mo tira quelque chose ngam na bundela ka mama na bino me bo kipaka ngai na uti ko bela bo kipenga te me na soke de kini un cas de bunde sa pengi na live na abi Anse Luzo lobi na soti ndelo 200 euros na waserinyo Anse Luzo la amuto Karine nan dimite ke un cas de bunde amuna Karine bolen so sura na phone Karine za fimo ka aza foma ingrate mama limbisa na kuluba ya ndoko aza ingrate Karine boyoki bato akati kuna eza ba chinois ya pamba pamba te me ba oyo bambana membre ba o ba sololaka na ba mi ya temo balobi ke aza ingrate ale bino bato boyebi ye te bino ba chinois kaka lokwa ba nzinzinza bokapa ale bozoya kotia ba minoko bobanda kokanga bisaka na bino bobanda kobima na yebisi bino sino te 2022 otie kosila bokomona mama na bino aolie matiti na Belgique ka ndenge papa Matondo alobaki mama mutu akufi na kombo na yo na munoko papa Matondo he la bilali awa aza vraiment ingrate boyoki yango boyoki na eske luda zubu na makutu muwalu na oga muwalu bafungula matoi boyo muwalu na bazoyoka penza azaka wana vanda benda maga wana azaka wana conseil zalaka te kotonga na sima mais tala lelo ndenga ofinganga ponga na siliki ndenge na bimi na nga ndenge nazoloba makamu na nga donc yesu ko azosilika donc ye aza fidèle atonga la Karine te na yebiso Karine kuna ya mutu malamu aza na yete bato nyonso wana batonga tonga na oyoki la baba na ko finga nengati moto epe baba na ndeko finga ngati ya bimiselaka biso tozwa matière banda kofinga ngati tolamusela ngo conscience oyo kasiko mentir na donc ndenga nazali loin que maman Sylvie ce ka tonga nga bo pesa nga pe ba audio bo like ba juba jamais zamuke bo like tozo ke ba audio eza o telinga bitumbo na ba wario ba mari abi Anse Luzo lobi na so tindelo 200 euros na waserinyo na Anse Luzo koma kolela mbongo ka pa ba chinois mama bokotizelaka bato ebele en tout cas bino ba chinois pe na bokotizelaka bato ebele na entourage mambolina Anse Luzo aleli bobengi desa bo en tout cas boyebi penza ko bebisa mbongo bambongo na bino eza bambongo misala mabe eza mitoki na bino te eza bambongo ebima na banguma de bambongo ya prostitution bambongo moko ya malamu te mpo na ndimi te Anse Luzo aye pe na la Chine bokotizele tika bino toleka aza vraiment ingrate yoka mutu neti nana bafuna kotokokotele na bitumbo nana bawario bamari lo basabo lo bamida batailo bamura nyonso bazoloba babi toboyi yo na bawario tolingi yo tolugo te memamita mpe odefendre nani mama ya bango mutu neti kenpenda kokai kodefendre me na minito kenpena kuta komi kosabola ye moko nana bafana ngo kenpena komi kosabola nana bafana kenpena tikala ne kofinga nana te yo mpe munoko makasi mutu
hein? Pour nga papa efima nga akangata. Karine alongwe mutu akoma nyama. Mutu oya proche na kati wana. Bozo yoka. Karine alongwa mutu akoma nyama. Try the AWS free tier. Bo like la fa, bo like na ay ba j'aime ça. Oso ozeliga ngana bimisa ngana ko bimisa te yonde fo bimisa. Poyo za mwana malamu, tifale pa ezala. Tozo koba tozo kende. Bo like video, tozo na zonge na po ba voir sangize. Mama Sylvie tozo zela pe ya Beyoncé. Minito tozo ba mama Sylvie na ngai. Ansheli kama tebe na siliki. Anya kanda. Ape mana kimia. Sylvie, ata mutneti enka de bunde Sylvie wana. Asa mutuneti Karina beba natana yita sali nyepe lokote. Me a fashion ndasa mabe. Me a fashion nasa motema mabe. Onga nda suko kota tukuta ta live nyete. Na sabona ke pa me a fashion me na longwe na kota alisute ça fait moi longtemps. Ye peza zando. Ya leki na ndoki na degré. Mère Franchoni wana ndoki mère fashion. Ndoki na yebi sibino oh penda donc asimbelaka Karine saki tango bapumbwaka mère fashion yenda memaka saki ya Karine tango bapumbwaka ndoki nelongi ya bandoki elongi ya kala kuba na émission ka ko sala kra ya mbala moko me bateli yo 100 euros ka de bunde swana ans le jour la kendo ko tala Karine o Karine ya mbaka 3 garçons mo bona mama jetna ans le jour nana ans le jour ali Karine so kende kingi boina na ko kende kingi fo baya ko senga bio na la chini bo tia cotisation baolela bino ka de bunde sa pengi na live na abi ansuluzo lobi na sotinde lo 200 euros na wasi kasi yo pe longwa na o na groupe ango mo sa pasteur amona Karine bola so sula na phone Karine za fimo ka aza for my ingrat mama bimbisa na kuluba ya ilugo aza ingrat aza for my ingrat ba ya yo ba go boma yo kuna na la Chine tima na yo de longwa na yo tika kente na bato asabola na ye nana te wana okosi Voilà, boyoki. Est-ce que Mutaza a yoki to yoki mami boyoki bande mama boko bimiselaka biso kaka moko bongo ye moko ye bakuna Karine place azali ndeni mokomosi azalaki na groupe bakangela bakanda pa mama na bino kuna akangela kanda nazwa bana ya nani nazwa bato na ye ya bana mama na chana groupe na yo pesa nga combien yo follow na Canadien lobati ovana mama Sylvie aza na groupe ya bandikape kuna bandako azwa mbongo atiaka mwa bambongo bana membre pe msu baloba oza na groupe eto ando soutenir yo Karine asilika alobi jamais bana membre bako contribuer na groupe ya mama Sylvie bandeko groupe batindela bato baza handicap mbongo en tout cas te Karine oza na motema moko non yo vraiment faut luka mutu moko be ya mokie Kirikou deviendra grand un jour abenda yo eloko oza nango na nsima mokongo oyo epesaka yo haine eza normal te mama Chacha multiplier ba prière sambela penza ya solo bakisa repentance oyo bomba lisusu mama bana bato bamachombe soko yebi ba mama na bango benga bango parce que eza normal te pardon te toyoka bande to ando chite na biso to bando ke na biso na suka
eza kaka totie mpona koyoka toyoka commentaire apamba oyo opesa ata 10 euro ke place ozosoba badirect na kopesa lokuta na monoko fololo la canadienne osambwe na groupe na nga soso bamama na nga batielanga ba 20 euro ba 30 euro chaque fois soki tozosala bamakambo ya bandikape opesa combien osalaki soki une année kutu naloba yo ozofinga nga ozwi monoko na yo bacriture na yo mpe ofongoli misapi na yo ozokende kofinga nga Sylvie kama tebe na siliki anya kanda bukolasaki émission lendi wana akati asisi émission ake na Facebook ake kosala batelire na ye ake foto ya Niki na nina foto ya Fali na miniature na Facebook ake banzemo na bango azobina esopi Karine mabe esopi ye ata kobaki koluka o bundela o kosalela ngo te enka wana siliki mpona nini enka wana mama Sylvia siliki mpona nini mère fashion na bato ya Maroc na bato ya Rose bongo basali ye émission bato bakotourne bakomi kokritike bakomi kofinga ye bofinga motu bomona te binyonso boso bachinoise bosungaka Karine yasungaka Karine même en privé biloko mosusu bato bayebi te abala mondele fi yango asalisa mpe chaîne na ye NK TV dernièrement na ote komona une émission wa Sarat azoyebisa bafani otya bakobobobobobobo boyeme tele boyeme video bakoya kobloke c'est que aza pour sarantola na makambo azolobela mpo na Niki ye NK wakomi mpe kosala balive na chaîne na ye ya NK TV epondesa komi kosala balive nano nasabone na ngai na te natalaka ye kaka na musika kaka na okota mpe mpona bémission naotanga kaka batitre na sote na ngai émission na okota na ngai te mpona klike natala to nasabone eza nango kaka ndenge Karine azonga nsima akala nsima azonga motu bakataka loboko esalisa na ntango ya pasi te yo balobela kuka kosama ozokisa mama ya bino pasi ozokisa mama ya bino pasi makambo kutu ya Feli Tigre bato bazokoma kuna Sara lekeli yo Sara beton okosami bato na libala okosi bato zelo okosi bato libala osombisi bato mama puta nyonso etikali na mito ya bato babaye bashino balongwai mpona makambo yayo na Tigre bachino bakomi kosonga moke ale na makambo so yayo na Fali lisusu bakei boye libela ozobatela nani bato te bafali bachino mde basungaka yo mbeto ezangi bo bakongoli mbongo bapesi yo bamama na mokonzi oyo bazosala mingi mpo na yo yo so bazaka kaka mare boyoki mbeto ezangi ye bakongoli mbongo basombi ye aye koyebisa bino Abeda Shumu tasombelaki nga mbeto lokuta bachinois wana mbongo bachinois mtu basomba mbeto wana mpona kaka alingi abimisa bachinois neti ke bapesaka te bato koseka ake koloba Abeda Shumu tasombeli nga mbeto boyoki bango bana membre balobi soki bango nde baoloba bakotiza mbeto wana obomonaka oyo mibali bazokende kolalaka ye kuna na mbeto yango bomoni niveau en tout cas makambo oyo tokotika yango te tokobanda kodenosaka yango ti mwana wana parce que réseaux sociaux eza eloko moko ya puissant na ngalelo na sali émission ya paix à son âme ndeko na biso mwasi akufi na mwana na ye na Belgique Louise na Deborah émission tosalaki bato babengi nga na nsima na privé belé balobi la danoise tozwi ebele na émission wana cela veut dire que réseaux sociaux eza puissant alors tokolinga te mbongo moko mabe eza na kati ya réseaux sociaux bino bobanda kopakola ngo manteka bolobake yo mama mukolo boye nga naza mama mukolo me mama ya Karine aza mukolo na nga ko pe kobota nga boyoki so boyebaka ngo te parce que bino nayeba te so botalaka bato na miso apongi so bomonaka bete bolata balinete boyoki ale tokende mama ne moko mama mukolo azokende kodefa bambongo epa Olga azoka soni te azokosa pe mbongo ebongi nga na sakoshi bozo niokola communauté biso moko toza na bandeko banani ebele baza kuna na kati ya Chine foto bimisa bango emsu boloba bozo loba nini parce que naza na bandeko nanga baza kuna fona loba ba bima OK olingi koyoka makambo ya Karine te yaka tango to ya kobeta makambo assurance fashion
nzambe pour la façon makambo soke adenga so sabu so kusaka mama na bino kaka pasi yo mwana mobimbo kaka te pona nini bongo oyoki wana bato anani bazoloba mwana membre aza kuna chilelo lolo fololo la canadienne ko yo sambo ya Karina bengani okaka kima na yo zaka peso na Canada mama na ye mama Sylvie na benga kai na présenter ba condoléances na benga ye pas joie na présenter ba condoléances na ibc c'est la vie ngai mo pina uta ko kufela mama mona kile na kende France ko kunda mama na ngai yo pesa kana kimi anjela biso so na benga kai les patients mama si mama Maria wana États-Unis ba onda osunga mais so asunga na papa ifina asungse na makasi asunga na maluba haha apesa kambote ha yo kansa so ratante akwende ko yoka minga lo ba ne bisute asevi ngai kutuko monde to sori bwe mama wana batangi kombo wana alongwaka na États-Unis amapai efemi abengi azongi siko alobaka lisute avanda na ye kaka na kati mais wana kindoki te yo mutu bagangeli olongwe na papa efemi abengi ozongi okoma kaka nia okotizaka kaka tata nzambi te bandeko soki oza pembeni nango zaka kuna ekokoma bina sikoyo nakolamuso na bambata namoni bino ba chinoise na ba mama autorité faut bon to bimisa bino pena ba jande to bimisi ba mama Sylvie papa ale mutumba moko alobi alamuki habité na bima kaka la guerre est commencée allez esili to bandi ko chité bandi ko na sola na mama Sarah en privé na yo musuna komi ko sola na en privé MK to sola moi na mama type to anda ko sola na groupe esili bakina benga en privé esili mama Maria pe États-Unis plus oui vers azalaka vraiment mopemba 100% wande to benga na privé mama Maria na ko mama ya bonjour kaka na ya local na musika en privé esili ngai soko remarquer ngai bien mami atne to za groupe ata to mona te soko mokoka esi boyebi comportement moko na moko ngaza ba comportement na te ya biloba loba ngaza na koti na pesi mbote so ni kama kwa ya tiko kosa za na comportement biloba loba te oyo belo bimisia mutu aza kimia ko bimisa makambo nyonso tala ndengo obimisa biso ba secret mami aza ingrate azali akoma azana mututa sa nyama atukata kutozali na posa kota la Chine so yokika audio oyo tula mwisi azaza mina tipa commentaire na animé bloko olamba na bwaki esili kaza vraiment ya biloba loba tendeka to sori bo esko na soka ngana to lobina so pima bete to lobi vérité eza réalité donc MK wa ko sa baba alobi makamyo so to lobi esuka nango ka awa na lobi nanga mabete ezali réalité bande kotalaka nalinga ba audio nanga ba émission nanga audio ekende musika te naza obligé na suka pona lelo en tout cas bande ko nangai soke yeto bandaka ko analyser oya kokota azakuna abima oya koyoka audio oyo cela veut dire que nzamba lobi bima na groupe wana bambongo nonyo sotia kende koluka délivrance otiango na mabela ko kauka esalela misala ya mabe donc yebaka ndeni ya koluka délivrance keba na lifelo wana na place à revendre ya ata place à lifelo bozana donc bokoti na kati ya lifelo mais kaka eleki donc botondi tellement trop bosoye ba place bokota te bobima na kati ya filet pasola filet obima bakanga bino na kati ya filet ya bleu boza kuna na kati ya simba bino boye kata filo bima sinote etalio boze belé na ba pasteur na ba évangéliste ba mama pasteur mama pasteur boye babango na ba tata pasteur bazaka na ba na yaka kaka côté ya te kotonga ba pasteur mususu ko sa ba analyse bazaka na kati ya filet wana boza ebele alors yaya yo bima na yo parce que on est en normalité au moins de comme à l'aise bobenga mama Sylvie botuna a commis à l'aise azolala bien azolota bien donc yemoko azo comprendre a sali 6 ans na kacha kacho ya a commis à l'aise et sengo
te mama Sylvie Wumela malembe kaka obima mobimba. Bye bye.